Mama Chacha, Mama Charlotte et les Zozo. Bazo take seko take Mama Charlotte. Ewo, baya bafana bakoma binemi. Bazala ba complexe to pousa bango pembeni bakenda bakoma ko ignorer biso. Bakoma ko finga biso. Bakoma ko lobela biso mabe. Yo complexe. Yoka ba misusu. Mpote ba papa ba mama bandeko. Mpote barando na barandonette. Mpote batoyo balingaka ranto. Na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Honorite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Ewo, baya bafana bakoma binemi. Bazala ba complexe to pousa bango pembeni bakenda bakoma ko ignorer biso. Bakoma ko finga biso. Bakoma ko lobela biso mabe. Yo complexe. Yoka ba misusu. Mama Charlotte totakeye po abengaki biso bazozo. Mama Charlotte tobanda ko poste te, tobanda ko tia te, tanguna na bimi te. Bandeko, elingo loba ni. Elingo loba, Mama Charlotte tanguna nu bamoni photo na ite, nanu bamoni video na ite, alors bazako take ite. Bakomo take po abimi. Batango tango balobaka. Babosanaka makambo elekaki to babungisaka mémoire. Mama Charlotte babanda ko take ye. Tango kaka la baronne atie makolo na poto. Babanda kutu avant metomona yango te ya ndamu. Me kotake ya kilibi. Tango nan Mama Charlotte azomona na te. Tango nan Mama Charlotte asala tele ko moko te na video azote ya pete. Me babanda déjà kotake Mama Charlotte. Émission moko te mi balete me ebele. Pe batak ya makasi. Batina na batu na vervier bakende. Kosolo na bata vervier ba filme ye. Bakanga ye ba photo. Bakota tina bato baza na église bakange ba photo ba filme. Tolanda awa na ba chaîne ya ba mida aza ko finga na nenga ko sakana te. Tolanda bato bele bazo finga. Est-ce que Mama Charlotte amonanaki? Kofinga, bofinga Mama Charlotte ezali po bino moko bolingi nde bofinga. Ezate po Mama Charlotte alobi soki nini. D'avance abenga bino bazozo. Akoko prononcer kombo zozo. Toi tuni bazozo baza banani. Toi lobi oe modèle akoko lobela. Makende kofinga bino bazozo. Aza penza na ta ya kofinga kabino. Ah, faut tala na makambango. Bino nde bobanda kofinga kala. Boluka bo atake na ndenge nyonso bo sambwisa ye. O bozo sala lelo na komba Mama Charlotte. Eza moke par rapport au bosala liboso. Eza pamba. Siko o bozo sala sikoyo. Boza sire. Bato bele na Mama Charlotte yemoko ako intéressé nango. Rien. Ya liboso kutu a intéressé nango te. Bongo ya sikoyo. Bozo mona teke tangu boza ko finga. Bango kuna retrouva ya famille kake zo salama.
Maman Charlotte akutani na mama oyo ye aleki. Tantine na ye. Pendant 18 ans bakutana te bakutani. Na ndako nani ya Karine Mokonzi la Baronne. Avec pouvoir médiatique na pouvoir ya Karine Mokonzi. Ba famille ya Karine Mokonzi la Baronne ezo koka kozwa na wa contact ya moko na moko bisika zali. Alors bino tango bozo lobela Mama Charlotte mabe tango bozo mone na band na video to na photo to na ba audio azolela non lo sambo na lo sambo soki lo sambo te kobina pe kaka ya louange tango azobina bozomona ye na sante mabe aza na sante kitoko na koko kuta kimaki hôpital koko avandi na ndako alobi soka kodaye adaye kaka na ndako me na hôpital te me bomoni ete abiki ata age epusani bomoni ete kazobina bomoni ete ke azobeta ba selfie kanga foto tsa ekoti te ya bakiseli bino ekoti te bino moko boyebi ke ekoti te akomi na pareil moso asika po yatambolaka na pareil foto na ye po koko ya Karine Mokonzi ndenga lela foto na ndenga kosakana te bien sûr koko ne la baronne pa lela foto wana na yebi yango Henrietta pe na yebi déjà alela photo. Mais bango makambo ezokende. En tout cas, ezomona na ndenge ezokende kitoko. Seko bino bozo kanisa ndenge bozo take pe Mama Charlotte na mama ya Eka Mama Henriette ke likabo mo mabe kosala masikoyo soki salami na poto te po boyebi na bino Mama Charlotte vraiment ekosale ata chute. Siko bozo compter na Mama Henriette. Oui. Place wana na bozongela bino sima. Fona ye banane. Mais pas Mama Charlotte bel et bien. Bo continuer de kosala. Mama Charlotte azote ya kaka ndenga te ya. Matea nae ezolanda mape kaka. Siti na ye ya YouTube babone pe malembe. Batu muso pe balukaka basabone na minute oyo. Mais bayebi siti yango te. Po siti yango pe kombo balobelaka yango mingi te. Même nga awa wana mutu na minute oyo ekiminga. Mbele na lobeli ba oba nango posa bakende suku sabone. Soki site ya Mama Chacha e komo tanga mabakombo nango na ba site na biso nyonso chaque semaine bozala sir bino ba oyo bozofinga Mama Charlotte po kita nga papa robo na lobi na bino pe na bandeli site ya Mama Chacha soki chaque semaine na lobi penza chaque semaine tozo tanga kombango ndenge tozo tanga sikoyo Henrietta Kikuli officiel TV site ya Mama Charlotte bel et bien ekokokisa 100 000 abonnés voire même avant ba site ebele na tie même na chez Mokonzi. Oui, Mama Charlotte akokokisa plus de 100 000 abonnés avant. Même azote à chaque semaine. Même azote à kaka 2 fois na mois. Soki tozotanga kombo ya site ya Mama Charlotte chaque semaine bondimelanga
2022 ti 2023 100 000 abonnés à Wokokisango. Pour yo ozolandanga na mutu aza pene na bato yebi soki kaka bakutani na chaîne na site ya Mama Charlotte na YouTube bako abonné bako s'abonner mais misusu bakutana kanango ba yebi teki o chaîne ya Mama Charlotte ayoki be maté ate atali kaka baleki obe atali na ita monika ebimeli ma yebi te mais soki ba yebi penza kombo bakangiango na mutu to bakangi te bazo yokango chaque semaine na minoko na biso na bato balobelaka la baronne na yebisi bino bel et bien 2022 ti 2023 Mama Charlotte a kokokisa pe akoleka 100 000 abonnés yango bino ba oyo boza kofinga boza kopopula boza koloba pona Mama Chacha vraiment bozo sala rien na Mama Chacha pona bino moko bozo sala eloko bozo zwa mwa souffrance bozo kotsa mbongo bozo zwa mwa CG ya kosala mena ba douleur ewo baya bafana bakoma binemi bazala ba complexe to pusa bango pembeni bakenda bakoma ko ignorer biso bakoma ko finga biso bakoma ko lobela biso mabe yo complexe. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour na bakali na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment na mona zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni amendage donc bakisanta longola zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour na bakali na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment na mona zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni amendage donc bakisanta longola zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour na bakali na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment na mona zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni amendage donc bakisanta longola zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.